peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman na ngaye. Oh, yango yo, la voix du peuple. Avec Vincent Chilouise. Et ça la reine émission de la presse. La voix du peuple, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Et puis ça cabiso d'information. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien. Partout dans le monde entier, bah c'est Pélier. Europe et Asie. La voix du peuple, toujours longueur ma image d'avance. Kitoko. La voix du peuple, La voix du peuple, actualité en exclusivité. La voix du nostalgie, peuple. et bon, voilà, news de l'obité. Tant qu'on news sur la news, il y a si. Chers amis téléspectateurs, je pense que ça, on a vu sur le film. Tout ça, on a vu sur le film. Tout ça, on a vu sur le film. Malanga liboso. Là, comme un film, là, c'est un bino pena. Ota film moyo. Bintu, la film maudite. Là, ça, on a vu film mbali liboso. Là, c'est un bino. Ota la pena film on a souga parce que n'a convaincu que vous avez dit. Film mais donc cadeau que peut bino ya moi là. Bolanda. Tu es belle chérie. Le webi, Dieu va le bac. Yosa mon abattu. Rappelle à moi abattu. Point. Il y a bien pointé. C'est comme ça. Moi, buzoba. Papa, moi, mon cola buzoba. Vandane kasala buzoba. Ah, que bon, yo capaz. Il y a un moment où batambo. Il y a un moment où facilement. Nazaki na maman moko boye, maman Françoise Vita, en États-Unis, qui est journaliste na RTNC, et puis directeur et programme na Raga. En États-Unis, elle a tout ce qui est na bio. Il y a États-Unis. Bio. Ah, maman, na kanga mokabino, luka moto. Na ponero. Ah, c'est comme bon. Je te dis vrai. Donc, on est dans mon habit, donc États-Unis. Pourquoi pas? Eh! Obi aussi sanga makasi na zanu na sila no makasi au loba. Donc États-Unis. Maman, na me la question à tout moment. Batu baka na mbongo te. Ba vivaka ndenge. Batu nakana. Nana ye. Ba vivaka ndenge parce que soko ça na mbongo ya tout hein. Quand tu as l'argent, tu as prêt au soumana liwa, donc il faut soumana liwa. Quand tu as l'argent, et puis, aujourd'hui, ça sur le victoire pour parler. Donc, il faut s'arrêter toujours pour mener à papa, ça me fait du bien, bébé. Bonsoir. Bonsoir. Ah, ils ont hôtel na bino mi balene bo vandi wa. Tu vas na répondre au bonsoir pour na respect parce que ça papa mukolo ko mono boy. O ko sa pe na bana baza. Kama ta gel. So ba mwana. O uti lo petit libanda o lo sa ki ndumba lo libanda bimi na ngoko titi na bitu. Na moni o bosa ne. Te, o so yekisa mo so bosa le loko o uti so ba na ma tani tiki chasa. Quand tu allais mais tu allais ton information ça qui ndumba tes classe. O ki okangela nga je n'ose pas mon kokangela nga devant mon père nga peut-être ya presque yo mon un peu du respect. Ah bon? Du respect, c'est pas de notre éducation. Du respect, mon doigt ça pose un respect. Chose qui n'a pas un respect, il allait au moins dépenser de l'argent. Beaucoup de si comme beaucoup de pas chez nous. Pas chez nous qui ndumba na yo. Manda côté. Na permettait yo nyonso. Bidou. Na permettait yo nyonso mais jamais je te les permettrai. Papa, tu prends tes histoires, tu sors. Mais il va pas dormir ici, il y a presque un peu du respect. Papa, papa, tu l'as respect na yo, tu dois les respecter. Na yo, so zana besoin na peso respect penati na souka bima kende. Mais c'est quoi ça?
Merci. Yo na moni openya bintu ko sakani penda ti oto simbi ti na plafond simbi bo o tanga bongo zoba mona ndumba pam yo ka so peso nini akulelanga liwana ngai kuzala na mai tope yangereka oh mama mukulu na kukufa paru nani akulelanga liwana ngai kuzala riwaya mai tope ya mbisi riwaya baleni tope riwaya tomisoni ah mama mukulu na kukufa vesa chuluzi mukulu na kukufa nani akulelanga liwana ngai kuzala riwaya batuta riwaya mbongonga Papa. Oh! C'est monsieur! Comment professeur? Où ma classe? Ah! C'est monsieur! Mon fils! Ah! Mon fils! Comme tu as grandi! Ah! C'est monsieur! Ah, t'es qu'à coquille! T'es coquille, papa! Il coquille! Papa, il coquille! Oh, où me lit? Oh, Toyota! C'est monsieur! Coquille, Il papa! coquille, hein? On continue le lobby. Papa, coquille! Mon fils! Non! Ah! Comment le codir? Oye, Maman! oye, Bukluna. Yawa! Kasi kuna pesa kile kinabala kama na mosi. Oye bakoko. Mosi mnene boy? Yeye. Oye mosi na yo? Oye Mosi bakoko, mnene boy? bakoko na. Bakoko na nga? Misi nyosho oya Yeye yo. bakoko na boti. Basi basi. Bakoko na nga ye! Bakoko! Bure nyosho, babime bamzema ko? Bangu nyosho? Mapasa? Oya ni bosho? Oya suka yo alikitu yana. Suka Ye yeye. bubutiri afa, bubutiri mbangu bala. Ndisa ikande bango. Papa. Nana kende kuna. Papa. Baya ko nabie. Vous nasi, vous nasi. Mettez-vous à genoux. Nesi bango baya na Mettez-vous à genoux. Mettez-vous à genoux. Fanda. Abo fanda, français. Oti mboka, hein? Bana baza kusanga te bayibi français te. Asseyez-vous ndeko fanda, hein? Nango oya nanga na osepela no. Nzambe ete solo ozobimisa leki nanga bito eza nini? Ishasa te bebisi yo to nini? Nakataka nini ozobimisa swa masanga na cigarette makasi boye nasali yo nini? Bito osalanga nyonso. Te yo moko oyo nakoma omona ngo ekomi ngambu. Bito olingi omemisanga ngambu te. Olingi nazangi explication opesa papa to nini? Kishasa oyo moyeba eza makambo bakulu na baza partout bito. Olingi omemisanga ngambu to nini? Bakatinga. Nzambe mwana osekanga. Yo ele kishasa kotanga toke kokeba boîte. Das moko bobita, das moko bobita likorelia. Wisiko, ngayebela ngamote friska, sko etoke, yosko na. Bambo kito nyama zoba mwana. Ana play la lek na mwasi. Dalo na mbona sheta. Tokelia taba. Come, then pesa uma place, mama. Fanda wewe. Sasa kwani sasa pasa. Uzangu nene, uzangu nene. Ukate kukuka. Ngana pande la ngoe kibateza ile. Ah, bon, muzo watra se. Sisi, usakuleka. Oh, uye ku pesa biso mbote tu uye ulakisanga bana. Na hivi mwasi banda kuna raki baboti na ye. Babukluno basa kuna batikali kuna. Eh. Nabi anakufa na mna pasi na mbanda kawate. Uzakita mbanda. Nabi furato wa kisasa tu ana lupango papa sana lupango. Papa sana lupango. Yantu itu fana so. Na kisasa pana bisomoko na bana ngaba. Papa sana lupango ya munene ya kisasa. Tika na buta na bana. Yeye na bango. Hapana hiyo. Mama pesa nitei kazi. Pesa. Kota na ngoe. Kota ya moye kita. Mama. Ikukota. Mama kulala te. Kulala te. Kulala ya malamu zake ulala kina masua. Tolali te papa, tosali so mbonge ya maye pe mkongo sana. Buku songe kaka na nzira masua mama. Mubali na yo, c'est un nécropole. Atikeringa ngambu. Lako bomba ngute, excusez-moi du terme. Tangu yo kimbuka.
Tant que d'ailleurs nga ulaka kingate. Asa commissionné. Akenda na ba mbongo ya batu ya ba garantie. Maman, papa, si monsieur. Maintenant qui bateau, vous m'en avez pour l'année. Bateau va vivre voyager, bakena ba poto. Le pin est na poto. Allez ba ko kaza na poto, bakenda na. Si le bon na kutana ya mundu na so ko kimi. Si misé. Excusez. Kuna polo bana ngate oyo ba tindio musala mte tindio zwa moi si yo lo bana. Maman, excusez. Il a fait la faute de Mahomet. Ngoko lo baka Égypte. Atika maman, atiki ndaku awa bantu baya kufandira ngawa. Eh. Maman, je sais que malève. Maman, Zira. Maman, Yoka. Azaki na bari. Simise. En bref. Maman, na papa. Maman a kufandira ngawa. Maman Linda Mopondi. Udiaki mbongo na ye? Linda Mopondi asunga biso atendela kanga bana mo ba mbongo pona rentrée scolaire. Tato ya kwa sando, tato ya kwa. Mbongo na uleke suka oya ya deshambo salon. Ato kufa na AVC. Si mona yo. Bana venu ba yo mena senga yawa. Na lobi makamazo bana. On dit maman ça fait 10 ans passé. Et puis tu dois te contrôler. Basa batika la complète. Mais tu vas kufa na bango. Maman, bref. Baba, maman, excusez, bref, Yoga. Yoga, excusez. Si monsieur. Tu es ma fille. Et lui mon fils. Bon, excusez-moi le terme. Vous êtes mon fils et lui il est mon fils. Ça ce sont mes poussins. Mais ici quand je vous en prie. Na usana yo. Na usana yo. Maman. Natika ndenge ni simize la bana. Bakoko. Bakoko eh. Bagela na bana. Ndezo ngisabisura ni biso to ya maswa. Uzo na maswa. Hein? Na mimi na chata tokelea taba ya kwiko simangani ya maswa. Na tunono elo yo elekini eza ba boîte na ba cheta to ele classe. Pona benga papa na ebiseke na minito bintu. Na place à classe a combiner na ba boîte a combiner na ba cheta a combiner ko kekola libanda na ebisa bango ke oeli sous classe te oyaki nde osabiyenga na kin osala vie ozo sala nde loko yo elekini ya ngwana nde loko yo elekini ya ngwana sika ose moni rapport no et comme pas papa na ndenge ozokota mibali na ndako na ndenge ozolinga batata mibima o bakoza age mona papa abotio nyonso nga na oyebisa papa ponga na okoko gérer et il nous a besoin de faire oui oya loba boy oui mwana pusu oui nyonso taka oui pourquoi c'est nga na oya bango yoko ya Simisé, hein? Simisé! À qui doit s'aimer l'enfant? Ah non, c'est mignon, c'est gentil. Oh. Dis, papa, Moureza Kinité. Toi, tu étais à quoi? À Mbandaka? Mbandaka, c'est pas Kinshasa. Papa, yo yemboka, uye voyage boye, uye na kwanga te, et puis na yebi na kwateri, mbinzo ye minene wana bangala isalaka. Ata mbinzo moko uye na ngute. Tu reviens avec les enfants pondeuses. Si misé. Ah, on a qui les alaka? Avant boubimbima na tongo, ou tiki quelque chose ya goudia. Mukroyaki na kipete. Yami balena lambi matembiri na ngandambu. Tous les na ba petit pousser na yo. Siko yo, tu laisses des petits pousser boyer, ou ça ubima na muyebi na tongo, uyebi teke na tongo batika papa. Mboa goudia ya ngoyo. Papa, mboa goudia mbongo ya ti ya ngoyo. Vous sortez dans la maison comme un précipitateur. Samba. Oh non. Oui, peut-être OK. Ouais. Mbabe ina kiba kwa mbongo. Mama mbongo nini okay? Siko yo, uzo yeba tena ndako il faut tout dire. Uye na bana mikeba ko kantarate. Moi ça je mona za matama, asa munene, manane, maboko minene, asa di bomo, asa munene. Il faut adia atonda. Yo je tsamba ko diate. Nazo kina musala siko kile ko musala. Musala ko musala siko. Ba na ko zo musala. Non na mboko yele lokote. Vous venez de village et revenez à Kinshasa, ça un frais de mission. Tout ça ne langa. Hein? Moi ça ne frais. Mais ka ba frais. Bazé sur la côté de na frais équatorien. Moi. Yango ngai vina ngai soki patricien Timbate oya Italie la milanaise mais na kufa donc nga vina nga poto soki patricien Timbate na Italie la milanaise la femme de Galliano soki yete mais na kufa parce que c'est elle qui m'aide avec quelque chose, c'est elle qui m'envoie quelque chose pour yo mon fils c'est toi que moi j'ai poni tu fous rien
On te voyage, on te Équateur, mes brebis. C'est misé. C'est pas comme ça. Nathalie, si nous sommes candidats à député, tout à l'heure, Maman Samba, français, tu vas pondre l'enfant, mais tu ne vas pas pondre le cœur de l'enfant. Chambre. Et cuisiner la route. Cuisiner ça. Qu'est-ce que moi tu es dans la salle de bain à Kati. Il y a un peu qu'on est dans la douche dans celle de bain à toilette dans un peu kuna. Cuisine est à côté kuna. Donc tu veux dire nous sommes des salons deux chambres, salon, quelque chose comme ça. Il va nasser les verres bah toilette na bango hein. Il va visiter en fait na douche. Quand le bise na nasser les il y a marquant de na bisakio. En tout cas parler qui va qui si trop c'est trop. Trop c'est trop vraiment. Yo manga mona na mona ba capacité nanga et que moi si na kokala nga te que na gérer makamati na suka. C'est pour la raison na benga kio oya awa yo moko olonga place ozana na poto iskoza oya yo mo gérer makamwana. Tama mbaoloba. Pepe sa nini compagnie ya mabayo oyo ezaka na kinga bwana to pesa bango ngo. Nini agence ya mituka ba grand carré kenda kanzela ba Kongo to pesa bango kenda nzela bandu to pesa bango. Ata on a usine aux fournis ba nini ba mesh wana za limité to pesa bango loko nyos to wana yo ngamuna na nga moko boy tendresse na kokate yo na mona ki yo ndo za mieux placé pour za yaya okeluka ba avocat pour olandela ba dossier na pona nga mouvement na soko kana ngati yaya. Ah, ozwa mibali bana aja papa ngando obanganga okamwa tata mamu nyonso osala na okamwa ote yo omonana te na bakuna bino bosala d'encadrement ozomonana te na université ozomonana te yo bimaka oke classe siko suki onde na umela ngo bona zina ngambongo bongisa suki te na classe ya voir non ça na suki un mois na ko sala un mois ki na classe te okota ko ka vie ote ngana ko kana nga vie ote ba papa ba oti na mbongo bo banda calculer bo futa ndako abantu bo banda futa bo futa ba transport ke na kasi ngana ko ka mote ngane na abona oluka mbongo na oluka lelo pe na ko na telefone ta kabelo fona ta style fona ta talon baluka ngo tani yo zoba yo ozaka ti moni na baite yo moka oya boyo ngo gérer makambo mais il y a pas tout long il faut ka ba avocat ça c'est pas possible. Mais comment les gens peuvent avoir des tels cœurs à tel niveau que biloko ils a binoté oui qui les héritiers sont encore vivants bon pour s'accaparer dans ça pas de sens quand même. Vraiment il y a ou bien dans 8 tortures il y a dans la décret mon t'inquiète c'est pas un problème je suis déjà là donc en coûtant la relation dans l'union sur nous avons qui avant et puis je vais chercher les avocats c'est un petit problème dans le Congo au moins qui est aux Alibanda dès lors qu'il y a une zone dans le Congo bah on ceinture qui n'est pas et puis bah on comprend que au mariage de Janaki ben il va se rater notre tendresse parce que moi aussi t'es bah on a bonté
T'inquiète, bon, parce que bien là, je vais là. Il y a quoi un babangoté, quoi un babangoté. Le roi on a eu qui pensati, na mon nenga solo na babangoté. Fait na yo kayo. Mais si qu'on a un babang, non un babang, on a un kabon balingini. Tu vois? Au moins quand on a le banon balingi. Nté na yo kampi na ndongo na. Na kabon balo balanga yango pour ça bon les anini, tu vois. Et puis voilà, on verra le reste après. Problème t'es. So il y a des gens qui vont naître l'uni. On dit à nous. Je suis pas difficile hein. Et il y a des gens qui ont la mingi là. Là c'est l'autre dongo na solo. Na Gilles na ça c'est rien. Tell mama elle était mon alingane. Na lingite. Yo lingi mon a facilité. Okuta na tata mko na ndela lingi. Et bon yayo. Comme tu as passé yayo. Bongo ko banga. Niveau comme au banga ngati. Mobaya ya ajina tata na ngano banga ngobanga ngati. Yo bo so ngati. Yebelo ko yo sana Kishasa. Yebelo ko yo ko sana Kishasa na ko yela ki oyela ki vya otambola te. Oyela classe oyela vya otambola. Kasi yo kama bakona makina na classe. E okatela nga mangala nando pesa nga posa na bambo ndeta libokani. Obi yo pendo za no kamusango okufa pauvre. Elo ofotaka na mutuno ya Priska. Ngande na aboye na fia milie. Ngana na ngalo kwa yote. Tobota bali moko metoza nde moko te. Il faut na tambola, il faut na luka mbongo na ta talon, il faut na tsaka belo na mutu, il faut na somba saki. Ngana te na tana na zela papa bino tinda mbongo, popo kenda ko futela ngate ngabongo te ngana ngina ngana comme indépendante ko kipa mam na ngate. Na ya ko tanga na yo luwi na yo luka mibali. Para ko balinga nga, ngana ko te ngana timi baba. Ngana ka luka ko na ngate. Ya zoba e. Kasi bangana ba otonga oti. Yo kasi ngana okotelo. Je ba ko sanyelo pele ba finyo waka omona mobala mutu te ono ba nyo fine mi. Bakanga ko jour ono ba fina mobala ba fini. Na bambo sapato. Oh, Richard. Oh. Oh, Richard. Yo, c'est Kishasa. Nasa Kishasa. Depuis quand? Papa. Ngana muna mbanda kuna mwaite. Nafanya nasali musala nzali makasi. Namuni mwaite papa za kubela. Usali musala nini? Nasali musala kuna makasi. Ngana bongana. Nasakuli sangu kuna kusakana te na mbanda kana koma na ngai. Musala nzambe. Oh. Nasali nzambe mingi na mbandaka. Yango na biki no. Lokwa papa so bele sasa na yepo na kusali sai. Oh. Mais que Dieu soit loué. Bongo nazonga na ngai. Donc, au comment conseille l'Anzambe? Oh, mais franchement, il n'y a que Dieu qui peut changer l'homme. Donc, vraiment, au changea. Oh non, mon frère, félicitations. Omoni, ezana likambo oyo, ezana litomba ya munene koleka koya kati na Yesu te. Oh, tika oku tuzobe yaonga na kuma kutia ngo batu. Amen. Partenaire zole. Motema. Obongo na Yesu aninga. Frère Simisé, non. Je réalise que Nzambe aza vraiment oyakelé maramuta suka. Mabondelika. Vraiment. Na bongo tu bele mit. Muteba ndimeli nkolo. Donc yango yo comment côté ya bat. Yango na bongo bongo la kamitema. Koto tika mabe. Mon frère Simisé, nazo yebisa yo. Non, frère Simisé. Pasteur Simisé. Kutu ngane na kalikaki. Batenga pa na kwa ko zata porte. Vraiment. En tout cas, cher confrère pasteur, na sepeli mingi dege tukutani parce que ngai etonga yango yo. Tozo kamba peuple de Dieu na etonga oyo. Amen. Na ko sepela mingi. Nzamba zo lokumu vraiment. Donc na ko sepela mingi soki dimanche moko yo eko sangana na biso. D'ailleurs, lokola ngana yebi yo ndenge tozaka na mbandaka na osepela mingi na pesi yo cher vraiment ote ya peuple de Dieu ndenge nini mutu akolongwa ndenge azalaki akoma ekela masika na kopupula bango parole vraiment parole prophétique vraiment na sepeli comment faire na msasa ko sa nani versa tulus
Pour nous, il y a pas de académie comme ça, non, il est devenu un grand homme d'affaires. Versatilus. Oui. Mais on a mon la télévision. On a comme journaliste, on a l'émission vérité, va comme vérité ce qui. On est allé qui est à part comme journaliste, Nzamba Pambola est vraiment un grand homme d'affaires. Ah bon? Oui. Tala batu ko kuluka. Tam ce côté il lo banzambe, habeb sambo pas mata. Azadja affermi. Ah bon. Azadja affermi. Voilà, on a une conférence mo awa na MCDI et pas ya évêque Marcel Dibofo. Comme ça, dimanche na Rosela yo. Amen. Na présenté yo liboso ya etonga. Amen. Dimanche yo ya kunande na tikeli yo cher côté à peuple dédié. Vraiment la s'appelle mingi frère Simisé. Pasteur Simisé, voilà. Tout le monde en tout cas. Na recevez la mingi. Na c'est pas qui kolala. Là na yo taka ndoto dimanche ngi kwa nokina ya. Vraiment ba yo ko maté ya bene uti mbandaka. Amen. Bon au revoir. Grâce na ngai. Tela kandi na kraka na ngamai yo. Siko, abeta concert na kin alive boy. Nana kesanga concert wana jamais. Le bando kaya penza ndo kaya bimeli ngandenga azangi na concert wana yaya. Mayo abeta ferk. Na kokufa. Monga ndekuti na ozanga. Ngana ozanga. Kasi yango pelo na bengeli wa grâce. Na bengeli andeza mu mikolo sami ana shiko. Sami komona mikolo ana shiko. Obinde zabo. Ngako na esimba te parce que asinga akalaki. Mais ndeza bona bengi déjà ndeza kalato ya. Mosi sami aye awo. Ya to bimisi shiko po to sumba biye to kota concert. Taka mayo na bengi ngai. To saka to convaincre ya kota biso. Ya to bimisa ekaka mbongwa ya shiko sami azana ngo. Siko na minute nga mwana bimisi eza taka na kalaki. Tendo do be expliquer nga na oshento ko ndo. Kama ada muninga yo kota mbamo na je kyo. Bakota kaka bébé. Kwali na biso. Mon amour. Mbana mo ya mbinga. Mbana mo ya boga. C'est bien. Meilleur couplet. Ah, bah, si, ouais. Bon début. Ballet, ça va. Je suis trop fatigué. Auti Bakouk, c'est un lembi, ma belle. Vraiment, et mon ananas. Auti réunion, on a vu ça, il y a Nyota Abi. Elle est bien. Normal. Elle est bien. Ouais, ça va. Les débuts. Akuta bongana kenanga me bintu ya bisinga ko ya boye. Bila profiter kana de la base ami. Oh, aucun défaut. Kasi na ngana kene non na za banzela. Ko base mi na zelio, elo pena na zelio. Concert concert ya mal base ami. Faire que oui était mission. Ba faire que nous la matin. Au côté biso concert wana base ami. Nini tulinga musicien wana. Au côté biso concert na tozanga te ezala de fête. Vraiment, vraiment. Donc eza yom de biso. Même pas mon amour. Eh, ya wana. Ata kuna linga biso taka na lele fort. Le quoi peut tu yeba ki on la bibo to zaka passe mi. Non, pas de problème, pas de souci. Donc aza mission moko azoyemba bien. Nga vena linga. Donc j'en profite aussi ya ko mon aïe, le roi Zoya, et ils ont la Nkone. Ils ont le 20. Ok, je suis d'accord. Nazali. Merci chérie. Merci beaucoup. Ah oui, t'as la carte marraine. Merci bébé, merci. Et puis que là, dans la côté, on a servi Ladi Baluma. Balunga. Nakuta naye abina peso mbote. Abiki album na ezobima bientôt là. Hein? Natal est là, donc na kimela wapi Natal est là wapi. Hein? Donc bientôt là ezobima. Mais bintu na ebi degré yo lingela ba mission wana mayo. Donc c'est pour cela na on se fait la paix na satisfaire yo, pour réaliser rêve na yo ya kala. Merci. Non, on a comme l'autre dans la caille.
mboka ondima ono eloko towangana kasimizi touti kuna na mbandaka osali badega ya minene tokima ya kokima tozwaka masuwa mu air nini na butu masuwa ya butu te na oloba malembe te mpo na lembi ngai nakaisa makambo yango ezalaki kaka kuna nzoka awa mpe oyaki osalaka badega na yo yango oyaki lisusu kuna oye kosala badega simize ngai na ovivre boye ndeni toye na bana mpe eza ata mwana moko te bote bana misatu toye condition eza malamu te papa na wango koloba tongo midi pokwa non kolia eya pasi classe bana pasi bana baotanga te simize so omoni okoka te papa erango lukanga na zonga na ngai kote na za koloba ngana yoka te na sina lembi na za sina pe bambisi na ero na ngai na banzala na lembi makamozo bana kuno zaki boye esa ba parcours ya vie mtu amtasa na parcours na ya mona boye tia koloba parce que so ko tia bana na dance papa ko yoka ke kuna susu makambeli keki po ayebi yango te bo ezande ya obomba koloba yango te noloba te ni ngwana so dimanche ko sala kale situation ko ngwana mokala po makambo na to so na ba na tuti ba tona so na bango do ba so pesa na kala te ko mona na ndokota na sasa biloko ko ke peli bongo na peki na moyo na so mbi mbisi na bakwanga na simize zo zaka boye okosanga chaque jour okosanga parce que pour na yebi nga bakwa kisasa te so na yeba kata kwa nga momena ke tekala nga ta malala nga to eloko nini na ke oteka taki mwa musana sala nga na konyo koma boye te siko ide nyo zalo ide nga eza ina zonga nga mboka na kende ko pepa mbisi ngai classe saison bana nga bazonga classe bana nga batanga ngamo ni binene kusana pona o tabano ke taxa na bikona bino matiti wana matiti waza otana école matiti bo école nini bana sasa école nini bleu ya ndenge mso koto bleu clair siko uniforme ni yosombeli bango okoto eza kitoko koto eza ni wapi école nini poyo yana nikisasa timba liboso yango yo kasi yango fanda ni ko ba kisasa ningiza ngamo no kufungula ko ba nini kine fanda ni ko ba pampa mate pese ko tshela ko lo bakate ko bakate mona akoyo ko kota papa yo kibiwa nana bana tukeli bana tukelana ba libombo zuna mona isa fanda ni za kalika bekana fanda ni kimoyibi petika. Franchement, maître, je tenais quand même à te remercier parce que Winitoga Libanamboka, Rissoza Libanamboka, nous ramassons tout presque. On a qui nous bécoisa la raté, c'est du désordre, des blocs comme Bongo. Et ça m'a étonné quand même, tout comme il a un niveau qui est dans l'état. Et puis, tu vives victorieux. Vraiment. Vous gagnez le procès. On est dans un bassin, on a des kinaka, tonton Marina, et bisakio, zalakimia. Je dois te rappeler aussi dans vos sa frère nayo hein. Vraiment. Frère à chaque fois c'est facile. On vient dans avocat bon, il y a mon aura ba classe on va qui chasse tant qu'il faut comprendre on a nazali mais c'est qui on a parce qu'il y a une capacité dans et je dois témoigner aussi. Je dois ajouter de témoignage parce que à mon avis vrai quand même hein. Comment on a eu baza mon a vraiment maïle et puis ça ma casse nazali ben oui je suis jeune là je t'assure la pièce je crois ça serait à toi parce que la moitié oh là merci déjà il faut plus s'en comme on va bilé tendresse jaloux contre ngaté hein quand on ça musala et puis il faut y ba musala ngana sali ça musala pamba te et ceux qui les lobo récupérer nyonso wana eza grâce ya moi bongo onza matia kati si ceux qui viennent au pesa na ba version tout wana tika eza yanga parce que je mérite ça vraiment ah oui ah ben ma vie endo pour moi t'en déjà d'ici semaine prochaine déjà je serai ici pour nos hommes. Ah c'est dommage parce que je suis encore là vous voyez aujourd'hui on a soutenu na meke mpeko kotala ba misala moi papa na moni avait dit des ordres qui régnaient au sein de l'entreprise nyonso non je dois essayer de structurer d'autres choses donc faut nous attendre moi tambuke le temps na structurer nyonso ne ba qu'est-ce qu'il faut faire bah tu vois tendre ça qui moi si elle seule elle ne pouvait pas tout faire quand même hein. Waouh je suis dans la joie et mes joies tendresse ça se promène à sa flamme tenga na pesa na bunda so na bunda ba papa eza bien te ba besoin ah ma vie ba ko binisa ngai non ah to milangwa hier oui hier et ça bien tu quelque part OK ne va plutôt et notre quartier et ne pas te faire dans Kenya porte-monnaie là. Mais est-ce que tu sais que ton ami là qui basket, mon candidat continue il est ici? Ouais, Paris. Mais il est bien été. Ah ben on a évité comment il quoi lobby.
Guy Basket. Oui, tout le monde lobby nga na bande ko kende. Tala la chambre kaka juste la table là. Nalobi Bolibo mon anana. Hein? Donc Bolibo comme ça nga pion na bino ya dame, oya tune. Na tamboli partout na tali tina bakati ya ba toilette. Bintu azate. Hein? Parce que oyeb sanga nini? Non, oyeb sanga nini? Grâce. Na butu abandé kotala na garçon moko boy na kati ya concert. Batala ni fort. Na gangeli bintu na bise comment zotala garçon wana? Ayeb singa non, ezelo côté garçon en tazotala. Mais siko wapi? Papa, batu bazo be na kati concert ezana. Nebite azala, ebiso azala kati. Batu bazo bima 5 heures. Kasi ngapela lala kina nimba kina oye ba pete musu azala. Grâce, ko sakana ngate na za capital. Ko brutalité yo sala ngapa na ngabenga na oye na numéro na eto. Oyebi bintu très bien. Oyebi makambo na ye nyonso. Comment bintu akoki ko disparaître boye? Yo yeba te. Yo na bibo azala kati. Benga na oye to kota su na kati ata batu baze bele to fuye bien. Azate na lukieti na kati ya ba toilette, na ke na couloir na mati, ti likolo na ba chambre. Azate. Hein? Oko expliquer ngadi? Bintu azali yaka tota na omona. Mama, nga nazobenga ye téléphone ezoleka te? Ezoleka te? Kasi to kota kana kati ko batu ba bila na kati. Ba kota kana ngati. Mon appartement. Entre. Ça va? Mets-toi. Concerté, c'est chaud. J'arrive. Mets-toi. Perkinium. Vraiment. Ça va? Je t'aime beaucoup. Ouais. Ça va très bien? Très bien. Et puis, Gaglier. Perkinium. York. Ça fait le mercredi là. Wow. Quand je chantais, comment il m'a c'est. Quand tu chantais, je me retrouvais au ciel. Il y a un peu comme si. C'est comme si je rêvais. Il y avait plein de gens. Monte, s'il te plaît. Je monte. Oui. Monte. C'est mon petit là, David. C'est maman. Mais sérieux, tu es mignon. Je croyais qu'à la télé, tu étais au moins différent. Maintenant là. Non, merci. Il y avait trop de filles à ma. C'était ma beauté. Tu as fait choisir que moi, non? Il y avait trop de filles là, mais je suis un peu émotionnée, c'est pourquoi j'ai transpiré. Je peux te toucher un peu? Touche-moi. Perkinium. Oui, wow, je rêve. Ça va? Non, sois à l'aise chez toi. Apparemment, je rêve. Non, c'est pas. Tu sais, Yosastar, il y a rêve dans la joue. Donc, là, vraiment, je trouve comme si c'est étrange. Je ne pensais pas te voir. Et maintenant, là, je te vois, je te touche aussi. Oui, c'est bon. Tu sens bon, hein? Oh, il n'y a pas de problème. Tu sais que tu vas passer la journée avec moi. Ah bon? Oui, avec plaisir. C'est une journée extraordinaire pour moi. Non, je suis bon. Tu sais, je t'aime beaucoup. Non, c'est qui? Les noms sont encore, c'est qui? Moi, c'est Bintou. Bintou? Oui. Non, oui, Bissangaï. Tout ça va serviteur de Dieu, tout ça va serviteur de Dieu. Papa Joseph. Kasi soki tozali ba serviteur de Dieu. Pona nini te totambusa mosala ya Nzambe yango ndenge ye mokolo na biso alingi. Pona nini ndenge wana? Ancien, yo oza mpaka lingomba na elenge oyo berger. Bino mibale bokobenda na pona nini? Bozowela nini? Yebisanga bozowela nini nayi? Bon, nazali na likambo ya koloba te
ye moko ayebi na nini toza kowela eloko nini ye moko ayebi. Hergé Kalouchi, yona papa Joseph ozowela ni. Bon, merci pasteur. Nga déjà na ndenge ba edikanga na ndako. Muto abenga maza papa. Ata sa papa wa botinga te mais ana droit déjà à respect. Et puis surtout on est dans l'église maître suprême la biso. Da yemo ko nzambe. Donc nga na yeki ko bondela awa na jeune âge nanga na ko lukiluka nzambe. Mais na yeli ba futilité te. Frère, moni na habité ceux qui na église et sengeli to teni ba langage mususu. Quand tu parles de futilité, je sais pas. D'abord, yo oza berger. Berger donc oza mukengeli ya bampate ya nzambe. Sikoyo coiffure na yo wana eza penza dini ya kozala berger. Hein? Bon, parce qu'on a dit que les autres dérangés. On a dit pourquoi on a dit on a pas compte rentre d'abord on a Nzambe, Nzambe, ceux qui a résoudre cas aura la EBCT. Donc ça là et l'autre dans d'autres là. Donc on a dit pourquoi on a dit ceux qui n'ont pas bon. Ceux qui ont la solution on est la Nzambe que basali na Nzambe otozali. À part qu'on rende compte na Nzambe. Voir ya hôtel c'est un peuple de Dieu. L'exemple de pas de Jésus, papa Joseph. Yo ancien na quatre églises. Comment on peut télémana maman moko ya mondimi boba na kolobela makambo ya mbongo ya église. Église était na mbongo. Était na mbongo oui. Soki na baki boye parce que bule kota ki na mbongo. Mobulu ya ndenge nini? Ba lia ki mbongo. Na nani? Na mwasi oyo to mais papa Joseph oui nazaki eloko esali ki papa atanga neti na komi adversaire na ye débat wana ya makambo mbongo la kazo gele mama bino bozo na église bozo di bozo ta ebele mais offrande bozo ta mukie offrande to di za volontaire ancien Joseph mbongo za mama wana ozolo baliaki te ngande na tindaki mbongo wana bazwa yango ko ba pesa epa ya mutu abongiselaki biso ba bafle. Eh papa Joseph, vous êtes un malamu te? Ancien Joseph na koyebisa yo elikambo moko. Toyaka na église po na kobikisa milimo po na mbongo te. Ozolanda nga papa. Ozolanda ngai. Ozali ancien ya église, il faut ala exemplaire. Siko nene na zaboyi, nga nazo voyager. Nani obo bomi lobela nam, na binomi ba boza awa. Na mama oyo a trésorière ya église. Nani oyo akotika kokamba église. Eh papa. Yokola nga na za ancien ya église nga nde mukamba église lokola pasteur mon église ezali église monene papa ancien nde azaboyi ye na ba sœur belé na ba frère belé bakala batiraillement soko tikele charge et puis na âge akomi nango papa ba départ esalama na église nga na place na nga na matière oyo kotisinga nayebi te osala combien de temps nga la préféré otikela nga naza na aura wana ya kokamba milimo ya berger. Est-ce que oyebi ke ndenge oza wana yo oza dignité ya kotika l'église? Pourquoi? Ndenge oza wana posa ya mokili esila yo te po suki na yo ozokata nzela et tout le temps ozali derrière ba jeune sœur tant bazobima l'église awa yo na papa Joseph bozobendana mpona makambo mikie. Donc nazala mutu oyo jusque là na ko tikela etonga oyo ya Nzambe te. Mon bafile roi bino na vie bare bon pour réussir il faut sangisa bandoki ya famille ou bien sangisa ba kokonyo sa famille ba kiti ngana moni mayo boy alive obina oyimba okataloketo et puis ngabi mtakangi maboko na ozela nani si sami nena mama soku na ko zo pe bato minene pe na boa kisi bango bongo ka sami pona ya mayo amobali kama nanga abutu nazwa na nga mibali basami bokende mibali nyonso bokende botikela nga mayo na nga ye travail te kama na wana endurance obi mayo
amobali monika kitoko wana ndayemba aza ne bongo pe esuki kaka na koyemba te esuki kaka na kitoko te maa mobali yaya mayo onzi aza na mokuwa te bobosekisanga me to abato concert wana mutakoti biso sami moni yo na vie ozwa te ogane vite ozangisenga maloba na potu alobi ozangisenga maloba sami akangami nanga sikoyo ningeni nga natika mayo namoni mayo boye nakelela na sami mpona loto bandoto mabe oyebi ndoto nini nalotaki anga nazalaki na mayo osi okonsome no na yo na ebokonsome naloti nakomi na lola luka sami makopine bozongisa makambo na bino nde ezalaki tozala bato mapesa kote na biso mona miniti okoyebisango bibintu moni ndongo ozwi mayo luka te eloko moko okanga ye na mutu na yakanisakanisaka yo oketinaka luka sami yo na poma mutu okange na eloko te okandika na oyo ozala nango oyo ozala yango eleki diamati mais luka nde sami bosolola sami te yayana miniti nolola posa ferkinio tasikondi na revaka esiko nga na eboye nosili boye kaka sorataka esami alala kuna sami na oluki so emaka ekei azaya na oluki na ke tozwi mbongo ebi nde ezala luka nde sami asuka likambo lukaka sami dernier dimanche na ngai awa na Kinshasa eza lelo papa Joseph ancien dernier dimanche na ngai eza lelo alors bien que cela est pas passé après beaucoup d'études après kotuna conscience na ngai et puis kotuna Saint-Esprit après kosolola na bino j'ai trouvé mieux vie expérience na ye oyo ye aza nango déjà pendant séjour na nga na poto mutu oyo akotikala kokamba etonga ezali pasteur Simize donc ndenge bokotikala ancien mutu oyo akokamba bino yeyo nyonso oyo bosalaka mpo na ngai respect considération nyonso pasteur oui ndinga na kato parole mpona olinga te lo moko boye oyo tosepela yango te na bomba na motema ide oyo ozwi ke otikela excusenga soi-disant pasteur etonga oyo namoni eloko nini econvaincre yo te oteya awa Jean 3,16 Bible elobaki car Dieu a tant aimé le monde. Mais il y a d'autres awa l'Apocalypse elobi car Dieu a tant aimé le monde. Contradiction. Mais hein pasteur. Avant mérité à monter. Ancien. Omoni tant tozoloba makambo ya église. Il faut olanda malam parce que ata contenté ça s'appelle kabuta lo bara. Donc yoko sepeli yatika na itonga te. Oui. Mais il y a une expérience. Une expérience. Il y a une expérience. Il confiance à la montée. Nga na koza na confiance à bino papa Joseph mais bino mi balé bobendanaka déjà madame natia mutu mususu oyo bandimi pasteur musanya nzambe et puis tala sukino même tala na sote ya wana na tala ina mutu et puis suka zo kata nga soko ke suka tukalo kata so za kana ndenge wana awana ngayo kota boete lobi na mona suka ote na so lobi suka ne kota wate papa suka titete toi memai papa Ancien Joseph. Mais il va casser sur la mouna. Ce qui n'a pas même mieux comme le problème. Oh, pasteur. C'est pas dit que tout terre a dit bébé, tout terre a la bis, de Otonga et Tonga ensemble, c'est différent. Mais tu as dit, ah ouais, ça coûte un sens T. Mais tu vas y aller. Yo me suis dit, le problème est que ça me sert à me dire, mais vous avez monté. Pasteur, la parole. J'ai la parole à moi. Moi j'ai la parole. Berger. Moi j'ai la parole. Berger. Moi je dois partir. Et on a décidé, et au la Bongo, église, et au la sous-responsabilité, pasteur Simize. Vous lui devez du respect et considération. C'est ça mon dernier mot. Yo, frère.
Mais là, c'est pas la tête. C'est la discipline. Mais il faut c'est la pasteur, église, visionnaire, on va bazali. Avant ça, il y a consulter le visionnaire. Pour pasteur, là, ce pasteur, c'est Simanayo. Ndé ka la modi ndé na tangi ka pasteur au ça il l'auté. Ma ne pas ça. Dima. On va la violence. On va la violence. On va la violence. On tient ma col. Non mon nom. On va la violence. Non, ça va pas plaider. Non mon nom. Sortez. Ah bon Nico. Vous êtes organisation de l'église. Je ne veux pas savoir mon boulot. C'est ça dans le là. Pasteur, on peut savoir raison. On peut savoir raison. Mais pas ça répondre dans ça. Vous pouvez mal écouter. Chérie, tu sais vraiment. Ah, non, je n'ai rien fait au ciel. Tu vois, la salle, je ne sais pas comment dire. Chérie, la salle en a amour. Mais, je n'ai pas compris pourquoi. Depuis la salle en a eu. Je sais pas, dans l'autre cas, il y a comment on revient chaque jour. Donc tu imagines que partout, à ta ligne, on c'est vrai. mais encore les sources, on a cassé mais encore aujourd'hui, vraiment, tu étais fantastique. Non, mais attends, d'abord, s'il te plaît. Oui, je te voyais comme ça, d'abord, aux colonies. Non, je te dis, ce qui est vrai. Tu fais le bas? Non, c'est pas possible. Premier jour, pour celle qui a mon aïe, je te croyais vierge. Arrête pas. Non, ils ont rappelé mon qui bon, mon tembitou. Non, ils ont rappelé très ministre qui bon, mon tembitou, je te jure. Non, tu es une femme. Non, je rêve. Dans un monde pour ça, dans le Canada, je parle ton fond dans mon famille. Non, ils ont rappelé mes nangai, ils ont ramené la cité, mon chanville. Non. Ils ont promis de voir moi dans ma parole, tout son grande sœur après, tu sais, quand je te vois, je me sens comme au ciel, je monte tout mon corps, je te vois comme ma canne à sucre, canne à sucre, ça a un sucre. Tu n'as pas de quoi. Bintou nanga canne à sucre, bébé nanga canne à sucre. Pardon Bitou, qui te ngata soutien. Pardon Bitou, l'ongola ngata loko yase. Pardon Bitou, tika loko la bano. Pardon Bitou, arrête. Ngata soutien te. On a dit pas mon hôtel. Tu es super calme. Nasali nzambe mingi Equateur pana sambandaka bon akoloza lokumu ko donc na tambuli bisango bato basabulisa ko malamu bakata mboko kongwa biso biso tokoti bazamba kolala kutuka kuna sango malamu yango mingi nasali nzambe kuna nzamba atali amunzi sese ndo nasali nzambe na kisasa donc na yawa pamba tiko na kisasa so tokutana musali na nzambe apesi ka sosa bitayebi nasali nani hayebi nani wazali kati na muni mimi minza apesi dikabwe kusala suivi c'est il faut mettre na ngai même ba place na uti na bikisi na bayebi ngana mimi nani yako tika mundimi azala musikate nukia ya kupenga nani yana sala mungi suivi ngapo na likamba suivi antikwa wana antikwa lokuta mutakoko sangati wana mona ngade taza nja hapo ukomona ngana tongo veto ukomona ngana milisi samfla lekeli yawa pourquoi suna ye comment on mutu ke nzambe nde daddy problème c'est daddy omoni ngape dalingara mingi sala nzambe batala ba amen izara bien makasi ke musala nzambe tango zo leka chaque fois ndaku na yo amen samba so gloire mama nzambe kozana no makasi merci daddy nazona ko mingi pona yo mais na koloba ngo lelo te ata mokolo mususu et puis maman ele ko nyonso oyo kosala ezana mobali no papa loko azali te yebisa ye soka ye likambo nyonso bokosala na ndako na bino nga mosali na nzambe fu boyebisa ngai eza bokosoma profite botela ndako totosoma saki ya loso tokotia boyebisa ngai papa tala tentosala tentotya profite na ndako o tentosoma biloko na ndako faire o bakiti tentochange fu boyebisa ngai donc fu boyebisa ngai makambo na nyonso o lelo tokolia boye tosoba tout wana fu boyebisa ngai et puis avant na longo funa kota na ndako natala na ndako na kati natala biloko nini bosala na ndako ndenge nini ndako ezali mpo nayeba kocontrole kosala suivi na bino malamu malamu yango na bino mama
ndenge natie makolo na ngao ti na kati ya ndako milimo mabe baza na kati bango bazokita babi likambo mosusu eyawa tolongo baki bakisika mosusu oyo ya nani papa c'est coupé sans coupé bon okotosalanga lisa biloko nyonso tu obosala na ndako et puis kombo nongana étoile motakala faut changer yango tobongolangi comme étoile bosembo papa ezala botaka eza étoile botaka ezala nde botaka bongo ntango naganga na chéri mama étoile motakala mama papa nayokana nanga memo wapi nakeko na chere eza te papa papa nasala liste nga ndakokanisa ngo kaka ezalaka nasala liste sala liste olalisanga ngo na kiso ya poko ozanga toyana nabi papa pantala fete masaka nango ezalaka ezali papa sababu na liste olanisanga nango lanisanga mpenza na kitu ya poko ya sikoyo ezanga te mama sala biloko nyonso kotike eloko te Oui, yes, me. Oui, d'accord. Mima Wetu. Non, je te fais rien, transfert là. Tu comprends? Moi, je rentre au Canada bientôt là. Oui? Ouais, Mima Wetu, si je quitte Londres, je serai à Paris pour voir Mélissa ici, Neymar. J'ai un concert à Paris. Après Paris, Danemark, chez Sonia Kabundi, la taille évangélique, je serai là-bas parce qu'ils ont organisé un concert là-bas en Danemark. Yeah. Non, je ne traîne pas King, je reste deux concerts, après je rentre là-bas à Canada bientôt. Hein. Donc des gros bisous, Mima Wetu. Ok. Je dis à Bella Dinganga, je serai là avec Guy, c'est ma cara. Bello, merci. Yes, me. D'accord. Je t'avais dit bientôt, ça là vraiment tout le monde qui séjourne manga à Kinshasa, je passe toujours avec toi. Voilà, okay. Il y a trop de filles même, mais là, on va m'occuper parce que je tiens vraiment à toi quoi. Vous c'est là vraiment, moi c'est bon. Oui. Ça va? Oui, ça va chérie. Maintenant là je commence vraiment à m'habituer aux années. Bon, je supporter. Non, rien. Tellement je pense aussi de faire une chanson. C'est peut-être qui est plus mieux. Un gars, il faut m'enlever ma famille. Et puis je viens chez vous, vous avez maman, papa, chez vous. Je sais, parce chérie. Que celui qui est là, scandale, vous allez délai. Chérie, nous, mes parents, nous sommes à la bataille. Tu y as ma grande sœur, maman, tu y as pour mon frère. C'est plus un problème. Mais non, là, ça sera mieux. Je préfère d'abord rencontrer avec ma grande sœur. Aibi que na linga yo mingi. Alinga ko be mingi za star na biso préféré. To linga ko ma classe famille mon bimbo. J'espère que le jour où il y a. Non, ça c'est pas un problème. On y tellement que je tiens là, à chérie, toi. il faut amener des gars parce que là-bas, il y a plein de gens invités sur les kawapi. Moi, je ne sors pas comme ça. Jamais. Il y a de la police qui sont là, il y a mes gardes-corps qui sont là. Donc, tu le sais très bien. Il y a mes gardes qui sont là. Donc, ça va nous encadrement de mais je tenais à te faire une chanson qui est là pour même en 2 minutes. Ça ferait bien. La mona moi sinaki azoseka lokola bitue yango nena linga tunanga bébé ata bayeta 20 jamais nalinga bango oya bintu ça va comme ça. Ne me suis pas s'il te plaît. Hein? N'habitez aux achats, il n'y a pas si numéro. Aux Andoumba bien comment? Non, aux Andoumba. Arrête ça, Ndoumba ni nasa Ndoumba. Nasa qui Ndoumba la ngeza kai pana oni. Mon amour, mais calme-toi. Comment se fait-il? Ngana kuma koluka yo tina ba toilette. Bébé nasa qui émotionné, excuse-moi. Émotionné? Je suis désolée chérie. Oh, s'il te plaît. Et puis comment kolanda ngati? Aujourd'hui, je suis avec toi. Les gens sont parce que je sais que tu es fâché. Écoute-moi, s'il te plaît. Na oyoka yo na eloko moko te, s'il te plaît. Donc, na pesi ma salanga raison.
Franchement, d'après Sima, ça a raison. D'après Job Kan raison. D'après raison. Et ça normal, d'après Job Kan raison. Mon amour, écoute-moi s'il te plaît. Aujourd'hui, j'ai s'il te plaît. Chose loba à distance. Loba à distance. Non, Kosimba ngate na ko gifler aussi, s'il te plaît. Ça la distance. Yo, ulingo sakananga. Et puis, je suis au nom mayo nem tanda tala yo azo tala yo. Chérie, il m'écrit. Écoute, ce naïba qui m'a engagé mon concert on a été. Non, non, comment yo ko craquer mutu boye? Ozo ganga pe il est beau. Si on a nan. C'était pour moi. Non, tu es plus que lui mon amour. Bintou. S'il te plaît, Kosimba Kaboité. Na omemelo ngambu. Maman, avec ça yo. Yo na grâce so bongo sanga ba jiona. Pardonne-moi chérie. Mon amour, non, tu es moi me sengo bon. You sengo. Ngana na kanda you so sengo. Ça faisons ceci. So boy no ngalelo, so boy na pour la vie mais au moins accorder ngaka. Tu dois lelo na zana yo. Akobo inaka. Donc, pour lelo na zana butu mo bimba. Abo no si so kosal na sisi kutu mbana na bitu. Zoba bagage no kene na ko lukanga soutenir la ko fino kena ngala. Mais moi je veux au moins être avec toi. Yo. Voilà. Yo vraiment habité. Ce que tango ça m'a mon intention. Donc pour habiter ngarango yango wana donc ozolo bananga bo. Ba mauvaise intention Boya. Boya. Ngampela boya. Ce que to. Nini? Ngampela. Omoni ana solo balale na ba. So Nicole pousse na papa yamba na yo. Wana bien. Bona za mabeni. Nana ba prendre kama papa. Que lundi yo bisema muzana summit. Uzali na yo mtu otinenga na kibo moto na summit. Na kine obo moto wana kuta sebe fia wana na boya.
témoin biso nga na boneli mais bosola na bino pe bien so bongisa ina biso to zaki pe bien to kene pe oyebi ke yo tobi ono ba 22 heures no bi ozotika ekutu alingola la poilo bia lembi siku lelo piaka na bino kotelaka sami nde makambo yango ezalaka nakuta esami boye nabeta mo matolo na ngai yo ebikana na mike kosi eza te nakutoka mama sami tala bato ebele na bino problème nini nakuti boti na kati ya banda bokabona na sami lendi ana ndenge ati otikaki ya olalaka di porte bafungoli porte lelo sami azako alonga noyana osomena na sura grâce nini nazo expliquer nani mobali na yo sami naleki mpona bango boye bosikoyo aza ndro olela mobali ebele mibali aa na bango so moko akufa oremplace na mosusu nabi akufi garçon nde naoyoanasala nini aza na bango ebele soki moko akufi misu batikali ntokoyoka bozolela mobali akanisa za moko bitu mutu aza te te nazosala suivi te nazosala suivi epuis nalobe ozolata komoni koma kolata bo biteni ozokolata yango epuis nakuti olataka boye te nosali pas bien te meme na ndako bato bakokoye bato tadi longola mwata sikoyo boniko nga nazokolata boye kolataka biloko ya pamba ozoya église na babiloko bakupa mikuse eza malamu te na mono so mokoso oya so na biloko ya ndenge wana epuis mokoso ti komona okobima mpe na église oye mpe boye oyeba monene na nzambe te bino oyeba monene ya nzambe paster secret na ngai kiti yango mpe namoni niti nayi kaka na cadre ya suivi na tala namoni olamuki no bien zotema nekolataka boye te elatre bolataka eza malamu tomona papa mosu akokomona aki na makanisi ya mabe te makanisi ya mabe ekobima ntango azo olati jipa mokuse ntango olati kola eza kopesa makanisi ya mabe soki basere mosu atiaka ngai nazopermettre mbeko mosu me epai nakopermettre bakupe na église te eza malamu te bokotaka na bakola namonaka boyaka na bakola mikolo mosusu nalinga koloba te na bajipa mikuse me na baeglise so bakopermettre bino kei na baeglise mosusu aso bakonipaste na kolingi okota na kola me ngaa totika bino lesale komole bokomi kosala otina bandako epuis yano na isasa epuis désormais boyela yango rere mna kobima boleki na paster lobi tokobima tokende place tokende lemba tokende tala bafami fo nayeba boyela yango rere mna kobima yoki bon siklo oyo nake nango molangi nakoya kotika po namoni tala sisango eza te po nazosala suivi nake kotala bandiki mosusu oyebisa raisa bozwa orere ya kobima nazwa ore nakutango be boyela nango sebe nisubenga bompuka kosambela te mutu misa boyina okende église paster nde bandisana wana kuna lie te paster banda merci d'abord merci na ndenge oyambi ngai namona bio neti ozalaka trop colérique mais namoni koza na yo gentil naye kaka mpona napesa moi rapport mpona ndeko na yo moni moi je m'appelle monsieur Bio peut-être atikala koyebisa yo te ngai monsieur Bio ngai ntu soki tomi na Bio nkamuta liboso nazokesa wenge na mimi na poto ngai
lelo bozoka bezotiki biso na biso garçon de charme simis akodonda na poto wana ngai stade de martyr ntango makambo ekotaki mobulu architecte alongamu nabengaki Pierre Malongo architecte na tiyaka nafuti mboko na nga mpona peuple congolais stade ezalaka même na baqualité makambo na osala libanda pourquoi pas nazuli biloko moko na rigini bovandi wana ko bozala botanga bakote wana nalukili bino ndako moko meme katikati ya lupango bino moko bozogere me nazobenga ta sœur ayambaka telefone te amonanaka te aza quand même mwasi nalingi napesa corps. Tu as du kilo, hein? Quoi? Tu as du kilo. Oui, je pèse au moins 98 kilos. Maman, naza na poids. Naza mobala kosakana na yete. Donc naza soki. Parce que kotika okoloba, ti non risque ko makeo muto sala mokili. Parce que bando banda ki karanga na sala ki ngam na sala ki ngam. Na je na bi, moni je obolingo bo faire jouer nga na yo na bitu. Naza puna muti. En plus, nous avons un camarade d'habitude, je suis sa grande. Oui, il y a mon ami qui a un rapport. Pour ça, la pembe, on a beaucoup de respect. Et puis tu prends du courage, il y a un côté pour y faire un rapport. Pour ça, nous avons conseillé, tu dois continuer. Ce que vous voulez, soit quand même. Comment il y a des problèmes? Tala, boninga, j'ai la bine pour ça, on a bite de salité, on n'est pas dans ma tête. Je suis une fille qui se respecte. Hein? Papa, le quoi? Elle n'a pas le droit de crier sur un vieux papa. C'est comme ta fille. Attends, quoi, moi, non, yoko tu bota. Mais quand on a courage sur Bimane et puis ma camounion, c'est celui qui me dit que tu es ça qui se respecte. Courage, papa. On a pas de qu'est-ce que tu fais là, la fille, c'est respect depuis. Ne faut pas parler. Je ça va. Je reste au gang il a rien à foutre là. Au sommet on a naté. Hein? Bakabia zo ba yebi. Ya zo mona kile zo tamate. Et c'est la discussion si tu n'as pas du respect pour moi, au moins pour ma parole, maman, pardon. En tout cas, tu fais la honte de la famille, ça. Tu fais la honte de la famille. Qu'est-ce que tu veux venir faire? Il fallait m'attendre. Faut te dire, maman, papa, Roméo et Juliette. Roméo et Juliette, na boyi vraiment. Na bo. Yo me ma koko zo baby sa mona na mkie. Buka nini ko bo msa bibi se baby. Bobima, bobima. C'est pas ta maison. Ntumba papa. Yo kuto lo ba neno ko sopela ta mai lo ba. Na ko sopela ma. Chérie, Nabi, que tu es fatigué, bébé. Mais dans ce monde, on a déjà papa n'a pas mettre marqué un message congolais en Suisse. Azua les balles à biso, chérie. Lettre balana. Marius, oh bébé. Chérie, Marius, ils sont embellés à côté. On peut tenir le coffre. Il y a Vandiwan. On a ce qu'on y a là, tu vois. Pilon, lilon, lilon. Pilon. Écoute, Nabi, mon chéri, na renforcer poche. D'accord, nous avons la poche. Ce que l'on a la poche. Il y a beaucoup de gens qui ont été mon amour. Bisous à papa. Énergie aux hommes, mais ça veut dire. Bisous à papa. Bisous à papa. Bisous. Chéri, bisous à papa. Bébé. Yo, kokana na bien. Maman na renforcer poche na ben na moi na l'ora ba téléphone na beno. Et là là je moi l'ora à tout à l'heure. Bébé. Je t'aime bébé. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. À tout à l'heure. Tala, bien en raison. Nous sommes tous commis dans le roson en anda kubote. Tout ça bon. Puisqu'on sait l'homme à quel est. Il y a des dias zongi bon. Bon le place qui est là. Bon le place qui est là pour gérer kuitina yo. Lobi na tongo. Ngamo na na keli na yo so. Yo sko yebisa ka place bosa. Adresse ngaye no ya na zuyo. Hein? Viu que bola no como ela cobriu o papo isso que toma antes mas que afina nem na hora ela na sul e na lá. Mas pelo quando a pessoa não tem nem que se já me dá. Chérie, c'est bon hein?
nakele naluka mutuka natika bino biloko batelefone umelaka te tantanta tozwa kar natika bino grandser na makelele donc bokende comme ça lobi na ntongo yo apesangaka adresse nga na oya na zwi nake na ye pa petit okala bapoule petit mais sikofuna kota pharmacie biso agese mpe avanse te biso makambo oyo biso agese koli déjà nakota pharmacie bon ça va forme te naluka kar ndenge azokotambola te boye nazwa express Maman, pardon, il faut que là. Ce que yo mais là il y a presque au bando Lucas nous temps pe maté sina lembi na ngai. Ça la liwana la wana baina. Non yebisoka maman na lembi butu tina tongo. Yana ba ko ya melaki ya nonze ya melela ki ngonga. Ta ku ngala puit mais na sentir que muto a sanga mama be. Mama sanoki. Alali suka la muki ya yo yebende ngazala yo kanganga lisu ya presque yo silika. Tani alali. Maman déjà na sukoli yaka na chambre 7. Hey grâce. Yo bina ndeba koma 7. Yo bina mo sexa. C'est la latte, non, t'as le papa. D'accord, non, ça on a aucune dépression. Maman bomba tola mobile maintenant mon câble. Qu'est-ce que tu as moussé? Boto qui ne peut pas ya. Boto sala moi boto na boto. Ai photo la kaito ke bwende. La pena kasi bon e monde ala. Bébé. Mon amour. Daddy, boni boy. Bébé. Chou. Mon amour. Bébé. Daddy. Bébé. Daddy. 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 Non, Daddy. Chérie, s'il te plaît. Daddy, tu peux ton monter, chérie. Bébé. Daddy, ta grâce. Christine. Daddy. Daddy. Étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple. Toujours actualité na actualité. La voix du peuple. Maman Nangaye. Oh yango yo eye. La voix du peuple. Avec Vincent Louise. Ils allaient regarder l'émission de la presse. La voix du peuple. La voix du peuple. C'est bien. Et puis ça cabisso d'information. Partout dans le monde entier, c'est Pélier. La voix du peuple, toujours longtemps.